Bienvenue sur Étoiline Inès TV. Si vous êtes encore nouveau ou nouvelle sur notre chaîne, n'hésitez pas de vous abonner massivement, aimer nos vidéos, commenter et partager. Chez Étoiline Inès TV, c'est la qualité, la différence et la vérité. Na communauté na biso makambo ezangaka nango te. Makambo ezangaka nango te pe ekozangaka nango te. Wana peza nde ezalaka kitoko ya communauté na biso. Yango naloba nanga chaque jour. Botama congolais oyoka elengi. Surtout koyoka elengi za elengi moko ya kisongi moko pas possible. Nde za elengi moko ya mabe. Salut cher Bouchou, salut cher abonné, salut cher connaissance. Salut surtout les amis de Étoiline Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis bel et bien, super bien, par la grâce de Dieu. Cher Bouchou, cher abonné et cher connaissance, Yatoroyo na memeli bino mama 1050, comédienne na biso ya tongo, comédienne na biso ya kitoko, comédienne na biso oya sepelisaka biso, comédienne na biso hey, ba mama capable, ba mama battante, ba mama forte. Yango na benga aka bango. Wana na eko benga famille bota mobimba. Soki boza, soki bola na émission na biso ya lelo. En tout cas, bo komaka na ba commentaire tozali na système moko ya bien. Wana na sentir que penza famille bota nde likambo. Soki boza bo komaka na ba commentaire tozali en tout cas na ko sepela mingi wapi. Na osepela mingi makasi makambo bandeko nanga eza avant tokota na mwa makambo oyo eza lilo bandeko nanga na olingana nuna sensibiliser batu oyo nyonso to. Si c'est la toute première fois ya kokota na chaîne abiso, chaîne moko kitoko pas possible, chaîne moko ya Toli, chaîne moko ya bana nzambe, je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, la famille, commentez et partagez. Et que ça la biso oyo penza tolobaka na biso chaque jour, chaque seconde. Tokoso makasi. Bande konanga makambo bongo, makambo eza ya koinda, makambo eza ya mwa pasi kandenge boyebi pasi pe mawa. No senga nanu na batu nyonso tu bolandaka bino, bolandaka nga plutôt. En tout cas, ezala bien soki ozolandaka nga, jwa penza kiti na yo vanda. Je sais que y a de ces personnes au balandaka Étoiline Inès TV na musala. Soki ozana musala bande konanga empêcher te kolanda biso kolanda biso na yo kaka. Soki pe ozana ndako zwa kiti na yo vanda, tia mwa mai na yo pembeni, tia mwa jus na yo pembeni, tia mwa sucre na yo. Talaka ba air oyo ezara air moko, otie mwa ti na yo neti nga mikolo yo nazo melaka ti moko pas possible. Rooibos nde likambo. Kote mosusu tia mwa café na yo, tia mwa pe eloko kolia baliaka kaka car on ne sait jamais. Liaka na yo na pete nyonso, liaka na yo na kitoko nyonso, liaka na yo na esengo nyonso, liaka milaka kote mosusu pe matisa volume na système ya bien, matisa volume kote mosusu ozolandaka Étoiline Inès TV na système ya moko système oyo tolobaka na biso kaka chaque jour tokose makasi. Bande konanga makambo yango yo boutaki kolanda biso nyonso, toutaki kolanda live, toutaki kolanda interview surtout ya comédienne na biso mama 1050 asalaki interview na ye kandenge zalaka. Sikoyo na ba interview wana kandenge batunaka aloba pona Belvi kandi. Bande konanga mutu nyonso place tout asalaka. Soki ayebike place oyo nde place na zwaka lipa pona bana nanga. Place oyo nde place esalaka ke na futa ndako place na vandaka. Place oyo nde esalaka ke na lataka batu lelo baya koyebanga. Okumisango ezala bongo. Mais pourquoi na communauté na biso ezalaka kaka soki batu baye kokumisa, il faut kaka batu mosusu baya kofinga. Il y a pas longtemps bandeko nanga tolanda ki interview moko ya mama Teresa nabosa na kangote.
makambo yo na bosa na kangote. Batuna ki Mama Teresa aloba. Entre Sila Bisalu na Belvi Kandi nani ajwaka kitoko. Mama Teresa toyebi eza mama mukolo. Mama moko na âge na ye wana koki jamais komikotisa na makambo ya ba conflit akoki jamais komikotisa na makambo moko ya buzoba te. Mais mama wana Mama Teresa ti lelo na regretaka bandeko. Na lobango ayaki ko répondre nini? Sila Bisalu aleki Belvi na musika aleki lelo ti libela yango ezalaki réponse ya Mama Teresa. Mais pourquoi na tan wana tango Mama Teresa ayaki kosala interview to mona batu teke no baye bafingi Mama Teresa to batu bayaki baloba mabe pona Mama Teresa to mona bango te ata mutu moko te ayaki kosala émission te. Mais pourquoi kaka ya Mama Milo tango alobi ke Belvi Kandi yende ministre il faut penza azwaye ba pesa ye titre bande konanga yende leader ya théâtre makambo esali pasi esali mbutu na ba réseaux sociaux pesi vertige na niveau moko pas possible famille bota bozwa bakiti bovanda esali vertige na niveau moko impossible. Communauté na biso ezalaka nini? Batu bakomi kofinga mama 1050. Bafingi ye na niveau moko pas possible. Ezalaka nini bandeko nanga? Tango Teresa Mama Teresa yaki kumisa Sila Bisalu nani alobaki? Mutu na muto comprenaki biso nyonso que non, eza place à jouaka. Bien que nga donc esala ki nga bien te parce que tout to koti na makambo Mama Milo. Mama Milo basala ki comparaison te que non entre Belvi Kandi na Sila Bisalu nani alekite. Batuni eka question aloba po na Belvi Kandi, c'est fini. Mais ya Mama Teresa ta soki na lobi ki na silika ki na sepela ki te parce que za ki problème à comparaison. Il fallait ka koloba ki no bango nyonso ba yebi musala. Soki peut-être batuni yo pour na Sila Bisalu mam saki d'ailleurs nous saluons en passant nde wana koki kokoto lobi ke non Sila Bisalu lobi ka makambo o Mama Teresa lobaki elingaki evanda nango bien kutu ya Mama Milo alobi na ye mabete ezate ke ezaki problème à comparaison te pourquoi ka soki ezalaka makambo ya Belvi Kandi faut ka batu ba kote lango na ba réseaux sociaux ba bandaka kofinga. Pourquoi ka soki mutu alobi pona Belvi Kandi faut kaka batu baya kofinga Belvi Kandi yango na lobaka nanga chaque jour ba makambo yo conflit ya Sila Bisalu na Belvi Kandi na ebite makambo yo il faut ka Nzambe à côté la situation oyo il faut ka Nzambe à côté la situation oyo parce que situation façon ezo kendele bandeko nanga ezo kendaka mabe ezo kendaka penza otolobaka na biso chaque jour mabe makasi ezo kendaka mabe moko pas possible, ce n'est pas normal. Ya omona ke batu mosusu oui, soki bango ba ekoloba. Batu ba comprendre bango mais soki okomi ya batu mosusu, il faut ba ya kofinga. Ba ofinga la mama 1050 pourquoi? Nini ya mabe o ya lobi. Asala ki na ye comparaison te akomisika a Belvi. Belvi Kandi eza place oyo ayebi ke na sala ka fin du mois ba futa kangai, c'est tout à fait normal. Biso nyonso to sala kango place nyonso mutu nyonso sala ka kumisaka musala na ye, akumisaka boss na ye. Pourquoi? Parce que ayebi ke ton no sala ka bongo fin du mois je serai payé. Donc non sala ka bongo fin du mois ba ofuta nga na ofuta ndako na ofuta la bana classe na ofuta la bana bilamba na osala boy na osala boy, c'est tout à fait normal. Pourquoi biso batu après interview à Mama 1050 il faut toya sur les réseaux sociaux pour insulter cette femme? Non, ça n'a pas de sens communauté na biso. Toti kababilo kwa bongo ezat bien te. Yango na lobaka batu mosusu ba okota lifelo kaka pona ki fanatisme. Je l'ai toujours dit. Bande konanga nga awa na chaîne biso na zalaka ni pour Belvi ni pour Sila Bisalu. Donc na yaka awa pona osala ba analyse ya batu nyonso to. Soki na monike na sala ka ba analyse peut-être ya mutu tel audience nanga italaka te. C'est tout à fait normal. Moyen na bando salela ye ba analyse ebele irozalate. Pourquoi? Parce que eza musala bande konanga eza énergie to bimisaka. Donc to sala ka musala posa na biso pe ezalaka que vidéo etalema batu bata la vidéo esalaka biso kitoko. Mais ce que omoni ki osali vidéo, il y a pas de vue. Au continue ko salela mutu wana
te ezala bongo. Jour mosusu na postaki photo moko na tiaki, c'était 2 photos d'ailleurs. Ya Sila Bisalo na Belvi Kandi na tuni soki ba fan ya Sila Bisalo bazalaki, ba fan pe ya Belvi Kandi bazalaki. Batu o bazalaki ebele bazalaki nde batu ya Belvi Kandi famille Bota bazalaki tellement ebele ba commentaire na bango ezalaki wow kitoko. Et puis du coup na yeko zwa ba commentaire ya batu moko bayaki ko commenter ya batu ya les abakouk bayaki penza kokota ba komantaki bandeko nanga kandenge ezalaka. Mutu boko ayeko lobaki non biso toza awa ebele te parce que olobelaka biso te. Bandeko nanga nazaki nanga choqué jour wana komona message wana esalaki nga bien te na motema. Yango na lobaki te aujourd'hui na ya kotia moi éclaircissement parce que c'est comme si batu mosusu ba mona keno kuna bazolobela ka Belvi Kandi biso balobela biso te. Nga awa nazalaka te keno Belvi Kandi kaka Belvi na lobela ka batu nyonso ba comédien presque na ba comédienne presque tout. Mais soki na talike soki na nazolobela mingi makambo comédienne oyo batu basepelaka kotala ngai yango na koluka mingi ba information ya mutu wana na mimango ezalaka bongo parce que eza musala. Soki na monike soki na lobeli mutu oyo 3 fois 4 fois nazalaka na visibilité te. En tout cas bandeko nanga choix ezalaka te mais ezate ke mutu wana na yete to na lingaka yete. Donc batu nyonso nga na lingana nanga batu nyonso. Kande na lobaka chaîne nanga ezala chaîne moko ya bana nzambi. Donc nazalaka awa pona olobela batu nyonso tout. Mais soki na monike peut-être na sali 2 émissions 3 émissions visibilité ezate batu ba otala te. En tout cas ngape nakoki kozonga mwa sima parce que posa na biso ezala akyo musale kendaka liboso. Bandeko nanga bino bozo ya kofinga mama 1050 comédienne na biso ya tongo. Comédienne moko ya famille Bota boko makaka tozali na système moko ya bien. Botika kofinga mama 1050. Botika ekimya mama oyo alobi oyo eza na motema na ye. Alobi penza oyo ye moko azo sentir pona Belvi Kandi. Belvi Kandi nga moko pena loba azalaka mwasi moko ya bien, mama moko ya bien, mama social. Mwasi moko kitoko wapi maboko pembe, motema pembe, makamuna inyo sezaka pembe. Belvi Kandi na kokabande likambo. Et puis loko mosusu oyo sepesaka nga mingi pa ya Belvi c'est que c'est une femme qui craint Dieu. Azana motema ya bo mama. Aye lelo kosilisa mwanzala na communauté na biso chaque jour vidéo ya sika ekotaka na Belvi TV. Wana yo sala ke batu mosusu chaque mois bazo zangaka salaire te, bazo zangaka mbongo kufuta bandako te, bazo zangaka te mbongo ya kolia. Et ce qui est bien mutu neti Belvi Kandi en tout cas aza parmi ba comédienne oyo toye peza to betelie maboko. Moi je ne vois pas les mal oyo 1050 à lobby. Na omona ngote azo sala musala to benga ye leader, c'est tout à fait normal. Azo sala musala penza azo silisa nzala bandeko na ngai azo silisa nzala lelo théâtre to komona mingi sens ya théâtre eza na batu oyo bayeko tombo la penza théâtre eza na ba Belvi Kandi ba Sila Bisalo ba Ersil Pechanga ba papa Elombe surtout à qui d'ailleurs que je salue en passant papa Faustin Elombe Soukari wana na pesi ba mbote ba Dina na la douce tant non lo ba Dina na la douce na moni pe masolo ya kati wana na pesi ba mbote ba tonton Bobo Manoka lelo to mona ba tonton Adaï Lunga to mona ba to ebele ba Cardozo. Donc moi théâtre et komi pe kopé sa sens forme nango ya kitoko parce que za na batu o ba o travailler dur siko soki muto e kokumisa mutu problème ezala wapi bandeko nanga toko ta lifelo te pona ki fanatisme. C'est vrai oyebiki na lingana nga soki nani na lingana nga soki nani linga yeme ko lingana ye wana esala teke oyi na batu mosusu te linga mutume ko ina batu mosusu te soki omoniki mama Thérèse mama plutôt mama 1050 façon alobaki na sepelaki nango te oza na besoin koya kofinga batu te sur les réseaux sociaux. Yango na loba nanga ka chaque jour soki omoni muto zo ya ko finga ata soki na ba commentaire ka ya ba Facebook oto ya ka ko commenter ezalaka manque ya éducation parce que mutu oyo azalaka éduqué
En tout cas, je ne vois pas les pourquoi koki koya na ba réseaux sociaux pour na koya ko finga batu na public pour na koya ko finga batu. Biso déjà tango to bando ko la ba parents na biso balakisa biso ko finga te. Na ndako kutu bino na bino bana na bana bo ko finga na te. Parce que eza éducation o ba pesa biso te. Siko soki mutu déjà na public azo finga, c'est que na ndako na bango pe a finga ka mesana na ye ko finga. C'est dommage. Yango na lelaka mingi pona génération ya lobi. Soki génération na biso ya lelo ekozala maîtriser te. Que dire génération ya lobi? Ekozala ndenge nini bana na biso ba koko na biso? Ekozala ndenge nini bandeko na ngai? Ekozala ndenge nini babi finga wana na ligne, babi finga wana na public et baby saka réputation ya bato. Ngana lobaka nanga chaque jour mutu okoya ko finga ye. Et la kisite ke ma finga na wana obandu tambola nango place union sotote. Yo ko finga e peut-être ba ma finga mususu ya yebi na ete. Mais mutu oyo azolata masumu eza yo ozo fingaka. Eza yo ozo fingaka. Botika biloko bongo. Et puis la plupart ya batu o bayaka ko finga. Ezalaka ba papa moko responsable na ba mama moko baza ba responsable. Tali bola olobi mais papa oyo na âge na ye oyo eske akoti kozwa audace wana oya ko finga tantino oyo na kitoko na ye wana nyonso azozwa audace wana oya ko finga batu. C'est dommage bandeko nanga botika bi finga ngana omona nanga mabe oyo 1050 alobi te. Mama ya batu tatina batu koko ya batu kutu ane oyo azaki na 50 ans oki sai 50 ans eza déjà koko koko ya batu botika ofinga koko ya batu pamba botika ekimia azana droit ya koloba onyo swalingi po na boss na ye po na patron na ye. C'est tout à fait normal. Donc quand ndenge adage moko lobaka c'est à l'abondance du cœur que la bouche parle ezalaka makambo solo. Toyebi ke na communauté na biso bela bato balobaka ya okokumisa ye parce que azosungaka ye le jour osungaka yo te okoya lisusu kokumisa ye te. Bandeko nanga eza na bato mosusu bakumisaka bato mosusu par intérêt, mais il y a aussi d'autres personnes azokumisa mutu parce que la personne mérite. Soki amoni ke mutu oyo a mérité kokumisa ye akokumisa ye. Soki amoni ke non moi si wana a mérité na ye te, je ne vois pas les pourquoi bakoya kokumisa ye awa te. Donc ezalaka mwa bongo babi finga na bino wana botika ngo bandeko nanga esungaka te pe ekosungaka ta mukete. Bandeko nanga na profiter nanga kopesa bambote na Linda Bukulu mwasi nzambe depuis Sénégal na pesi bambote na ye moko mama Vicky Mbonzo depuis Sénégal ya laksaka drapeau Sénégal na pesi bambote na ye moko mama Monique depuis Sénégal bambote nanga na mama Germaine depuis États-Unis bambote nanga na madame Kiyong depuis Turquie na pesi bambote na ye moko masolo ya kati depuis France bambote nanga na Julia Mananga depuis Angola bambote nanga na Pascaline Kalonji depuis Lubumbashi Muswahili moko ya tongo makasi na pesi penza bambote nanga na ye moko mobali ya motema nanga Francis NM na système moko ya kitoko wapi système moko ya kitoko mingi makasi talaka ye moko papa ya bana ye moko ezalaka bongo donc ya koloba eza nango ebelete. Cher Bouchou, cher abonné et cher connaissance tokomi na biso na suka ya moi partage na biso bye.